Saki Olingi Atala émission Yakambangu Info plus Info plus Info plus Roro aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala Info plus Roro Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo sezare kao Info plus tala pe mona Info plus otala alors bandeko na ye lisusu na angle mususu na ye biti en tout cas makambo na kutelaki na église catholique na Notre-Dame en tout cas moko tena makambo yo yebi kaka boyebi mo pao Koffi Olomide wana l'idée aye messi ya mandala la dimanche teli bana respect ya artiste munena mboka batie liboso sikoyo nzembo pe ya nkembo ebandi oh nkembo siko mo pa jo yembera na nenga ki Koffi mama en tout cas mboka tele ba fati siko sengo bisika jaga oh mo pa jo sera ninyo siko mo pa na ki danger na ye emwa nyata kans do e do imbakembo siko elmo ka nyata kans ibo siko kete église siko voilà ye lo la ki mo pa foi comme matamo likolo batu wazana choral mais na dans Notre-Dame ngeja siko foi mo pa zo yoga sikoyo sengo soka teli mo pao yo mo pao azo yima na voix ni ya kanjo ka tila te les églises siko mo pao siko teli maki mo pao elegi ming teli ma yo mo bika mo pao el mo asimi no se mo bota mo kitaka nyata kans yo mo mo za permet mo pao mo ya catholique yo so kanjo ni c'est que je répète pour que je répète me toucher nyata kans c'est bien instrument zo bête o ya catholique yo mo pao ça veut dire vraiment la yebite ko en tout cas papa sango foli mizaka ko biso za mo kaoti la te na mo bilo la ngo ça veut dire vraiment on ngala yebo syndicatique la ki o se bobo to ba sinim do mais na ngo tonga mo tsela o zo ka mo nyata kasi ko ngato to ka sango bisha daki nani papa Koffi eza nyata kasi te eza bisika bana na nzambe bayaka kosangana eza biluka nyata kasi te mungunguri mati likolo makasi nazoka likamuke nyata kasi ese nyata kasi eza bon eza catholique respecter banorme nzembo et puis yokande ozoyemba libanda mais studio osalaka kaka ereri obomi sango alingaki tya Koffi ako Koffi mangala sango ça veut dire na ebita papa belo yemba combien de fois le studio tu ne dis pas ce studio yo ebi pas sa communion pas ce studio et bien il pas sa communion yo di pas ce studio ça veut dire que nebo yamba nga bana na zo tongolo ka chela donc au monde il le to chef bino ke ko yemba l'église eza ko yemba na nini te mo pao mo koni et là on se la l'église Notre-Dame même ata yo mo so bala njo cassette ko kanga mapandi tu ero tiaka l'église tu vois la cheke ozo beta batuli baku ozo yemba l'esprit esprit ya quartier tu ino tuna ka église tu banga nzambe ko mo pao la ngina lo balanga biloko bino osala ka wana eza l'église pour bien chengo faut y l'église faut que na l'église creeding pour la mbangi c'est chose chaka nyata kanso kaka je ko petit ta c'est l'histoire ça ils ont pas les loko non mais l'église catholique sont biloko osala ka ils ont pas la tête kenda no bloka creeding nyata kanso mon maman nyata kanso
Nyata quand j'étais la top mais c'est là en église catholique. On peut pas nino. Bon, na lingina loba. Lingina loba siko. Na caméra no moni Moustapha Dji. Et puis na sali constant moko. Lingina loba. Mais là on a loba sali 6 ans. Na longo parti mo pao. Adji, limu sur la caméra na loba sur caméra comme ba fleur na bibem. Adji na limu. Moustapha Dji na caméra. Lobo kwa njambe muta filma Jésus Christ. Balembo. Le monde balembo. Balembo les chiffres. Na limu. Na kila cabine na logette. Oh pour le kang misaka. On a tibi cabine mo ngina kangami. Ngayo na jaga viva. Oui, na tena pour. Choko chimi ngayo do kangami. Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala